Personnalité. Bonjour, bonsoir, abonnés nous sur la Personnalité TV ici que Zoami Bino, eza humble servante Mino de Lia Kambi Balobi la Sankouroise Balobi Ande, Moussale le Kamalobane Belé, TV za nango radio te. TV za la rabili le tokiti na quartier sans fil awa na masina babengaka sans fil gomba masina bino mo bozo mona banda kunde tongama vraiment pour na ko faire découvrir bino kaka mapango zote kama na Personnalité TV to yaka to luka ba commissionnaire ba ranking te to luka mapango za ba problème te mapango nyonso bo mona kana la Personnalité TV o doli akambi akota na ba commissionnaire boza la vraiment sûr que so pesi mbongo na yo ba komela yo mbongo te bolanda bato bazolanda na chaîne na biso chebe mission na biso tout le monde a joué au commentaire kawana mais mabino la chaîne beaucoup na chaîne bo monique azo pesa numéro ba commissionnaire te azo cha numéro te azo cha prix mais biso ana Personnalité TV to cha prix to pesa numéro commissionnaire bo s'abonner kaka nde bo s'abonner kaka tozo continuer ka ko l'accepter mapango ezote kama awa na masina sans fil gomba masina. Tout ça déjà à bozo mon abisso toujours dans la Personnalité TV toujours accepter kaka ba mapango ezote kama balobi ana Personnalité TV bokozala jamais de si bokozala bokokuta ba commissionnaire à mabete bokozala jamais escroquer parce que biso a to pesa ka numéro commissionnaire to pesa numéro journaliste to pesa ka numéro ya mukolo chaîne Mama Doris le mala Personnalité muto azobenga bino wana so biso to chebe mission biso mapango wana pa na kuna ba chaka ba numéro te vraiment en tout cas vraiment naza désolé pour na biso a to escroquer ba tout kuna izaneti bazo escroquer boza toujours na confiance à la Personnalité TV bo moninga déjà naza kati ya lopango mususu bazoteka oyo naza ba commissionnaire ba mo ba ko se présenter ba expliquer biso ça combien de mètres sur combien. Bonjour papa Willy. Bonjour maman. Bonjour maman. Papa Willy batu nyonso babonné biso ya Personnalité TV bazolanda biso ba diaspora nyonso barolinga ba ngana bengo da papa Willy mo se présenter au peut ça combo pour expliquer bango le pango ezandeni. Oui, le pango ezali le pango ya ndeko nanga e pauvre Rémi bana na ye bayokani bazoteka mais na boye ezalaka 22 mètres sur 14. Voilà. 2 mètres sur 14 en gros bachango combien il a combien de chambres bandako eza ndeni na kati. Bon, bandako ezala ndingo zo mona porte oyo papa vandi eza na 2 chambres salon cuisine salle de bain au kuna pesa la même chose plus des studios yo na toilette pour na bapai. OK, des studios pour na toilette ba bapai ingénieur métier bende biso ba studio ngo bozo mona bino mo bana poto awa to yebisa bino ke TV za radio TV za bilili a bilili ne loba mingi par rapport maloba musande le kaebele papa Willy suko bache yango combien bache 80 000 à discuter. 80 000 à discuter on peut expliquer bana poto to za na avenue non nini parce que toujours na avenue Marshall numéro 49 au quartier sans fil commune Massina. OK, toujours sans fil na avenue Abattoir numéro 40 et na avenue Maréchal numéro 46 vraiment tellement numéro 49 tellement la vana Abattoir ekotinga makasi pour toza paiement toza avenue Maréchal numéro combien numéro 49 awa babi paiement Apocalypse derrière Apocalypse Marshall 49 derrière Apocalypse. OK, merci papa yo poko ko lo ba mo se présenter baton so ba olanda biso. OK, tozaka ba commissionnaire nde mama lobi toza mapango ebele toza na papa Willy le doyen mutameme biso awa biloko eze ebele donc to continuer ka kotalisa donc c'est bon merci. OK, total le pango bino mo papa et présenter biso le pango to mona nde tozo kende. OK, bozo mona bino moko le pango nde ezali le pango za propre babi eza 2 chambres salon salle de bain na kati cuisine pe eza na kati bozo mona ba nani ba studio pe ezali bozo mona emplacement eza vraiment pemeni Apocalypse bana sans fil vraiment o baza libanda mboka déjà ba komi déjà place sango babi masina sans fil gomba masina tozo continuer ka ko lakisa bino biso na papa Willy biso ana tozo bima. OK, bon mon ande tozo bima kaka bozo mona le pango onde ezali a asko dandenga libanda balabala nde ezali bozo mona balabala vraiment balabala moko bien avenue Maréchal vraiment bozo mona déjà ndenge ezali
bande na oti suka mutu keleka mai etema te bomona kaka emplacement yango nde eza bozomona mpe bavoisin nde batonga omona ke eza quartier moko propre Gomba Masina babenga sans fil Gomba Masina papa Willy opesi biso prix sikoyo prix yango eza débattre to eza ndeni papa Willy yana boye prix yango eza à débattre to eza ndeni. Oui, bango basukisaka en tout cas basukisaka dans 67 000 ou 65, ça va un peu aller. Ok. 67 000 ou 65 000, toujours continuer car au tala mapangu na papa Willy. Ne biso la personnalité TV quand na biso bino ka awa jamais borata aboza toujours ya ko sepela bo moi ba mapangu na bino oyo vraiment ezana mikanda nango ya bien bozomo nanga toujours kana maréchal bo moi sous le pangu sous o toujours tala na ba papa Willy nazo kota bozomo na toujours emplacement nango bazo teka papa Willy koko pesela babonné na biso pe balandi nyonso bazolanda la personnalité TV le pango eza combien de mètres yo moko pesi la ondo bien. Oui, le pango ezali le pango normal ezali na 16 mètres sur 20 eza na ndako ya 3 chambres, salon, cuisine, magasin, 2 salles de bain plus moi next. OK, to benda moi ndam. Qu'est-ce que ba tchango combien papa Willy? 120 000 à cité. 120 000 toujours quand on a venu maréchal au numéro combien? Au numéro 25. 25 j'ai métier benda biso ba voisin de bazotonga babi Gomba Masina bana poto boyebi sans fil kinda dala sangona kombo ya Gomba Masina toujours continuer kaka papa Willy sko prière na batie débattre ba ko kita débattre na mukolo le pan combien ba prépare ko kita non nan du discuter te bande bimi nan tu négocier te mwana ba makansi na bango ezalité. Voilà. Papa Willy abi moi ba makansi bango ezate bozomona le pan bino moko bozotala vraiment bozomona ke za place moko bien bozomona ke ba voisin na bino pe bazala baza ba voisin moko bien koto kulu nezate courant pe eza stable bana poto babonné biso personnalité TV TV za nango radio TV za kabili yango bozomona lopango bazoteka boyokinde papa Willy alobi commentaire mingi ya kosala ezate bomoni lopango vraiment eza lopango moko bien omoni vraiment ke ba voisin pe bazotonga bien bomoni pe kuna annexe yango papa Willy alobi yango wana annexe yango wana bomoni mama kuna azobwaka mai lopango moko eza propre eza kitoko vraiment makasi eza place moko pe emplacement ya bien bo continuer car toujours ko s'abonner à personnalité TV o nyonso za poso ko somba lopango vraiment na kimia pe alali pongi escroquerie vraiment na personnalité TV ezate bo pe sa biso confiance de lia kambi la sankoraze azawana listu na bino pona osala bino vraiment ça na ingénieur médecine tima. La diaspora nyonso bozolanda biso tozali supe awa na parcelle bazoteka bino bomoni emplacement nango yo moso sepeli soko kobuka so pesa conforme ndeni et là toujours kaka pembeni ya boulevard Lumumba na avenue Kingabwa papa Willy bato bazotala biso yo moko yebisa bango za combien de mètres sur mètre pe ba tchango combien? Oui, ezali 40 mètres sur 30 ezali lupango monene eza ba porte belé bazoteka ngo batiango na prix ya $150 000 de cité. 150 000 à discuter. Ou alors, on a négocié na Mosombi na bango bakole sika. 150 000 à discuter parce qu'ils appellent vraiment à boulevard avenue boulevard Lumumba prendre ciment. Expliquer vraiment bana poto pe bana sans filo ba ebi awa ba comprendre ba. OK, merci beaucoup papa tozali na arrêt tribunal mais tout le bakaka troisième parcelle na boulevard na avenue Kingabwa arrêt tribunal. Okay. Troisième personne avec Kingaba au Kitika na tribunal wana MBC bazabaka na motema mon général John Kimbabu yepa ebike de lia kemba ka toujours kana mapango ezanga ka rankine ginva ma badiva Westwood babi mo sambongo babi maboko bank na kata London City toujours continuer kaka kolaksa mapango ezotekama. Bouton mon ingénieur métier a autant que bino lopango na kati bomoni nga za de alibanda bozomona ba boutique
bozomona ba maison la pièce de rechange toza vraiment na boulevard Lumumba bana poto bana sans filo bakenda kala ba moni tribunal ba moni en face kuna ba mona bilo nyonso ba ba yebi commentaire au ça les até papa Willy ko pesa biso prix ba pesi combien pesa combien de mètres sur combien na lobaka ke balobi ke ezali 30 mètres sur 40 na kati ya boulevard na prix ya $250,000 de sécurité ezali en face ya Sofcom eza na ngambo ya nzili yango eza na ngambo ya Sanfil na kati ya boulevard Lumumba. Ok, na boulevard Lumumba babi station que 5 fois les nationalistes babi le pango vraiment na kati ya boulevard et ça la bien soko tali pe ba kotoyo en plus j'ai eu toko la babi mama sociale place aux vraiment mapango tozo continuer ka ko lakisabino mama Doris Lema la personnalité toza toujours pe wana ka ko sala musala babi fumu na gaz toujours combattu mais jamais abati tozo continuer ka ko sala musala tozo ta non mapango sous papa Willy les doyens azanango toujours continuer quand on accepte nos mapango aux autres kamana quartier sans fil na masina na gomba masina bomo déjà na côté à kata le pango msusu o eza vraiment na avenue Kingabwa to uti déjà boulevard pour moni bino moko osko avenue Landi boulevard avenue Kingabwa na zotu na sous papa commissionnaire yenda peut ça ba précision il y a bien en attendant ingénieur métier zo bende la bino vraiment azos de la bino papa nango ko peut sa précision ça combien de mètres sur combien pe bazote kango combien. OK, ah vous allez largeur est à 15 mètres sur 20. Et le pan Mubimba. Eh bien, ah oui, ça banda ko belé. Ndako il y a 2 chambres salon. Ah on a simananga il y a chambre salon. OK, na simananga chambre salon. Ah ouais, tout ça dans 3 chambres salon, cuisine, salle de bain, na ba studio. Donc il y a ndako moko otobenga type locataire. Et ça pena toko ko diviser en 2, c'est comme ça ko somba Mubimba ko somba 100 000 à discuter. Avec 90 000 et au Kende. Mais ceux qui sont pas ndambo ba kaboli yango par 2 ngambo ke 45 ngambo ke 40. Somme taza pour ça somba divisé par 2 papa nanga bazamba la babi au division ka par 2 ngambo 45 000 ngambo 40 000 batu boza vraiment belé chez nanga moko Ricardo Kalumbe babi Bundesbank babi a karaso so une ka bien déjà au kosomba et lobi papa na biso commissionnaire pendant l'union sur la personnalité TV toujours ça va un tour le pan bomo na le pan ngo bazoteka na mobimba 100 000 bazoteka 100 000 à débattre sur le besoin 4-4 bako kabulilo 40 ngambu susu 45 000 ngambu susu bino bozo mona na linga vraiment TV za radio te TV za Rabilili na ebi que MBC bazabaka na motema mon général John Kimbabu azo sebe parce que ebi déjà que moi na de lia Kambi le ba toujours makamba solo bino bozo mona commentaire vraiment mingi au ça les até bilili ya moko zoloba bilili ezoloba bo mona ti libanda na onde ezali. Ok, bozo mona vraiment TV za radio TV za bilili ingénieur métier alors ça va musa na ndenge sengeli azo bende la bino vraiment bilili bo mona lupango o asepeli nango kaka azui numéro oyo ya mama Doris le mato ya dolia Kambi to mema bino ti et pas ba commissionnaire oyo balakisi bino lupango bozo mona vraiment que eza lupango munene oyo mona ka ko soma na mobimba te akoko diviser mbongo diviser par 2 à cause le pont a bien amené toujours à rappeler il y a boulevard Nassima avenue Kingabwa on a toujours bimaka ingénieur métier pour mon na balabala emplacement on a nenga libanda ndenge zali bino mo bozo mon commentaire vraiment ya kocha ezate to bina nenga libanda bon mon avenue zali OK bozo mona ba voisin na bino kande batongi le ba papa Willy bozo mona bino moko ba voisin na bino botala Jean Meti bendela bango avenue ba mona ba voisin na bango vraiment ndenge avenue za propre ba voisin batongi vraiment banda ko étage boza décide a ma été maté ozaka a minute okiti na boulevard okoti tunnel obimi na avenue Kingabwa bana sans fil déjà babi sans fil baza déjà kokoma toza na avenue Kingabwa bana sans fil babi ba sans fil baza déjà au combat bon avec ingénieur métier à bendele bino avenue bon mon avenue vraiment ndenge za propre tout droit bon mot mati apocalypse na liboso na bino bozo kadea ba sirène désolé la que boza déjà pemeni ya boulevard bo continuer ka rota mapango tozo examiner à travers ba commissionnaire tout ça na bango
Ah, on a eu Sabino que bon, son comme a bêté, bah, on y a bien bon, t'es toujours en confiance. Il y a Maman Doris Lema, la personnalité, n'a de Lia Kambi, la Sancourroise. Babonné à Bisson, sur la personnalité TV, quand on a eu Sabino que TV à radio, TV à Rabili, Bomoni Binomoro, ma pango, ezote comme la commune, Massina, quartier sans filo, Babengango, Massina, na belé, à ba élégant Koko, Babi, tout ça, avenue à Bango, avenue Bobozo, Bana Poto, Nyonso, Boebi, avenue Bobozo, tout ça, avenue à Mokonza, sans fil, élégant Koko, vraiment, mon mapango ezote kama na sans fil bo kinde ba commissionnaire ba pesi ba prix na bango o nyonso ko sepela na lopango à travers image kota personnalité TV numéro Maman Doris ezawana na se soko bengi Maman Doris mba moko lopango sepela na biso to koma biso mba moko pa ba commissionnaire pe to memi minoti et pas ba ko lopango awa na personnalité TV to la ça vraiment pango ya problème te a to linga problème te a to escroquera ba tout sori bo moni vraiment et loko eleki na personnalité TV c'est que loko ana vraiment eza sérieux bo pesa biso ka confiance à travers humble servante de Lia Kambi la Sancourroise beaucoup zo ma pas un problème te bola na bino ba commentaire ezo kota na sa émission na te parce que kuna bokenda ki bo moni ke ba o cha prité bazo pesa numéro commissionnaire te mais ah biso to sala va musala na ndenge ya polele vérité ya bomba isala na ngote na personnalité TV bino mo moni ke différence eza vraiment que biso a to sala va makamuna na biso ka ndenge sepeli na ndenge sengeli na moni vraiment émission oyo vraiment sepeli ici Maman Doris Lema la personnalité c'est Pélici Ambisi Bazabakana moté maman général John Kimbabu bossa été Gimva Madiva Westwood babi mo sambo na London City na moni Zanotine Teka na moni Zolo CPLS na moni Ricardo Kalume balobi Bundesbank Ricardo Kalume epesa na ngozu ate parce que azana ekara Bundesbank na bossa petite matata de Bundes place aza bambote belé bande ko nganyo sa Bundes bande ko nganyo sa Londres ya France na pesi bino vraiment mbote belé bo s'abonner massivement na la personnalité TV oh nyoso za posa osomba lupango abanga na te so ko s'abonner kaka oza posa na lupango na Kitambo na Ngaba na Makala na commune na Njili na Nsele awa tozana biso nzo saka musala ka ndenge senga babi musala le ka vraiment maloba ne belé bo s'abonner massivement ba posa na bino nyonso tokoko kisango à travers la personnalité TV numéro nanga contact eza plus 243 85 026 94 14 ba reproche na ba conseil na bino et ko sanga bien na pesi vraiment ingénieur métier merci parce que à travers yende bozo zabili la bien tozo tambolelo on est malgré hein ba mo itozara toujours na pona kosa va musala bo s'abonner kaka massivement la personnalité TV boko za décider tout le monde à la prochaine numéro bye.